بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique. الله الصمد Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. لم يلد ولم يولد Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. ولم يكن له كفوا أحد Et nul n'est égal à lui. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Bandeko balandi ya émission Ar-Risala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala rasulillahi al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Tozali ko banana ko zonk samatondi epai na kolo nzambe. Pe to sengi kimia pe obote nzambe zalote ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Émission na bino Ar-Risala o ezali ko leka chaque vendredi na 17h. Pe rediffusion na mo ezali chaque mardi na 23h. Na semaine oyo euti okoleka tolobelaki makambo etali premier pilier à l'islam, parce que islam ndenge tolobaki bunia islam ala khamsin. Islam etongami na makonzi mitano. Il y a 5 piliers na katikati na islam. Et pilier ya liboso shahadatina alla ilaha illa Allah, ezali ko témoigner que nzambe mususu azali te oyo azali digne d'être adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala. Kaka ye mokonde a mérité kozwa adoration oyo ezali absolue na ye moko kaka, sans que kosangisa ye na eloko moko soit na bikelamu oyo ye moko asala. Yango to bandai kolobela la fois passée. Et tu as qui parler sur 112e chapitre à 5 Coran. Déplace ce shitaki. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala. Yebo kwa zali koloba parce que tango ba mécréant to ba oyo bazali babalaki ba pagano na tango prophète sallallahu alayhi wa sallam azali ko prêcher islam. Balubi mais comment aye ko prêcher biso nzambe mususu ya sika. Toyebi yango te na bakoko na biso bazali ko sambela boyete. Pe bazalaki côté ya makambo oyo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azali côté ya ngote. Yango wana bayaki kotuna ye. Balobi ya Rasulallah ya Muhammad sif lana rabbak. Pesa biso ba qualificatif ya nzambe na yo. Alladhi tad'una li ibadatihi, oyo zali kotinda biso ozako senga na biso to bana ko adorer ye. Des prophètes sallallahu alayhi wa sallam a eu révélation ko ute pa inankolo a expliqué bango nzambe oyo esengeli basambela. Nzambe ayebisi na ye kul huwa Allahu ahad. Loba ete nzambe oyo esengeli bato basambela ezali ye wana Allah, kombo na ye non propre Allah. Na Allah wana azali unique, azali inte, mais plutôt azali unique, parce que un koki ko yana 2, 3 ainsi de suite, mais plutôt ce que le bio azali unique, donc et koki ko za nami baleto misatu te. Ya solo ye Allah wana oyo esengeli bato basambela azali unique. Allah wana azali indépendant, a dépendant kana biso bato mokilité.
Allah wana alia kate fa huwa yut'imu wala yut'amu kore ile bisi na biso alobi ye alia kate mais plutôt bato mokili baliaka oyo nyonso tu azalaka na nzala ayokaka nzala azala na posa ya biloko akolia awiko zala nzambe te po ete nzambe yende ale isaka fa huwa yut'imu wala yut'amu ye aliaka te azalaka na posa ya subsistance te mais biso nde tozalaka na besoin na ye ye azalaka na posa na biso te alladhi yaqsiduhu nnas fi qada'i hawaijihim nzambe wana nde bato nyonso tu bazalaka kosoriente epai na ye po akokisa babesoin na bango mais ye azali na posa na biso te parce que ye nde azalaka kopourvoir ye azali le pourvoyeur arazak ayebisi na biso na surate dhariyat alobi ma uridu minhum min rizqin naza koluka subsistance epai ya bato ya mokili te wama uridu an yut'imun mpe nalingi baleisa ngai te parce que ye nde aleisaka alors soki ozali kosambela nzambe oyo aliaka nzambe oyo azala kodépendre quelque part na souffle de vie na posa ya mai na posa ya kolia na posa ya subsistance na ye na existence oyo yebaki wana azali nzambe te azali ekelamu na nzambe po ete nzambe ya solo fo azala asamat lam yalid wa lam yulad abotama te pe abotama te abota te pe abotama te walam yakul lahu kufuwan ahad pe azali Dieu incomparable ba oko comparer eloko soki otikala komona okoloba ke par exemple buku oyo ezali comparable na micro parce que ozomona par exemple ou bien olobi papier oyo ya buku na papier mosusu na simbi awa ezali esali lokola kokokana parce que ozomona okoyeba différence entre biloko soki ozali komona enzambe oyo azali l'invisible invisibilité ezali ko caractériser qualité na ye caractère na ye parmi ba attribut na ye nzambe wana mona na raté et na makomami ya nzambe elobami depuis kala personne n'a vu Dieu mutu moko te atikala komona nzambe et comment est-ce qu'on peut comparer nzambe wana c'est ainsi que Corée lobi wala miyakul lahu kufuwan ahad na 112e chapitre ya Coran nzambe oyo amonana na sima na yango a disparaître wana nzambe te Musa Moïse akei kalimullah oyo asolola na nzambe akei amati na mo Sinai tango amati na ngomba wana asengi na Allah subhanahu wa ta'ala alobi na ye alobi nzambe nazana posa na mona yo alobi ete ya solo nzambe ngai na lingi na mona yo mais Allah subhanahu wa ta'ala ayebisi na ye alobi lam tarani okotikala komona nga jamais parce que nzambe ya solo amona na kate metala likolo ya ngomba soko moni efandi sui calme et se tranquilliser à ce moment là okomona monene na ngai to okomona miracle na ngai Moïse atikale komona nzambe te ekozala boni boni biso na yo to ko komona nzambe alors nzambe oyo esengeli bato basambela ezali Dieu incomparable yango tolobelaki la fois passée et aujourd'hui tozali ko continuer kolobela likambo wana par rapport na liloba ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alladhi akhrajahu Imam al-Bukhari
Imam Bukhari a relaté en 4 na buku na ye as-sahih an Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. O ezali resi izwami na katikati ya buku ya Imam al-Bukhari, hadith al-Qudusi. Allah subhanahu wa ta'ala zali koloba na katikati da hadith oyo. Ayebisi na prophète na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a révélé par le prophète na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na Abu Huraira a rapporté hadith wana. Alobi ete Allah subhanahu wa ta'ala alobi kadhabani ibn Adam, descendance ya Adam, bana ya Adam bakomi kozwa ngai moto na lokuta, bakomi kozwa nga lokuta ke Nzambe azali na lokuta, Nzambe azali kokosa biso, alors que il n'appartient pas ya bato na mokili bazwa ka Nzambe ki azali lokuta. Walam yakun lahu dhalik, esengela kite na moto a croire que non Nzambe alobaka lokuta. Na sima na yango bakomi kofinga Nzambe, washatamani walam yakun lahu dhalik, bana ya Adam bakomi kofinga Allah alors qu'il n'appartient pas na moto na mokili afinga Nzambe. Na maimatali koloba ke Nzambe aloba lokuta ezalili loba o bato bazala koloba lam yu'idani kama bada'ani, ezali impossible un jour to se kwa na sima liwa na biso. Nzambe azali incapable ya kozongisa moto après liwa na ye, moto soki apoli akufi na sima na akufi apoli na sima na ngwa komi mabele poussière. Ndenge nini ekozala lisusu ke mutu wana asekwa? Na 36e chapitre ya 5 Coran na surati Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala ayebsi na biso awalam yara al-insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Botale langana no moto ekelamu oyo créature oyo azali moto to créer ye ko utana mai na goutte ya superbe oyo lelo soki etaché ezuyo na elamba okomi mona lokolo ozali salite, ozali mbindo, oko se gêner même na kotambola toko bima na miso ya bato. Ça veut dire ozomona kele pona nini mai oyo yo kelama na yango oyo eza origine na yo. Ça veut dire ozalaki eloko pamba, eloko oyo origine na yo ezali nkele ndenge yo moko mimonanga nkele. Ndasima nango okomi adversaire déclaré à Nzambe fa idha huwa khasimun mubin, okomi adversaire na Nzambe. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu, okomona mutu azali kopesa exemple ya makambo ya liwa mutu soki akufi, est-ce que mutu wana ko yisusu ko zonga wanasiya nafsahu au wanasiya khalqahu, azali kobosa na ndenge Nzambe akila ye.
Allah subhanahu wa ta'ala lobi kokela mutu ezali plus maka ezali musala belé que ko procéder na résurrection, ça veut dire qu'on fait ressusciter mutu ezali eloko ya pamba. C'est ainsi que dans 4 na hadith alobi walaysa awwalul khalqi bi ahwani alayya min i'adatihi. Et il dit que le fait que na banayi kokela bato ezali pasi mingi koleka ko ressusciter bango. Ko ressusciter ezali eloko ya pamba, ezali très facile. Yango wana mutu akomi adversaire déclaré ya Nzambe alobi Nzambe soki nga na kufi esili makambo na ngai esili, soki na kufi nde fin du monde na ngai yango wana azobosana te ke non il y a une vie après la mort. Nzambe akosekisa biso, tribunal ya Nzambe kozala, Nzambe akotelemisa yo. Waqifuhum innahum mas'ulun, 37e chapitre à 5 Coran, sourate Swafat. Nzambe alobi telemisa bango, stopper bango. Esiko bazali ko kendo na mukolo ya siko babandi ko acheminer bato déjà na katikati na destiné na bango. Waqifuhum telemisa bango wana innahum mas'ulun, bakotunama bakoleka na interrogatoire okolakisa Nzambe nini oyo yo sambela. Et ekobandana kuna te même na kati ya tombo na yo na lilita na yo bakotuna yo man rabbuka, quel seigneur oyo yo zalaki ko vouer culte et pas ina yemoko. Nzambe nini yo zalaki ko sambela ye na solo na lilita kaka wana, malgré biso bato na mokili soki mutu akufi okomona toyena ba fleur toyena ngo tozali ko décorer wana tokomi que ton âme repose en paix. Quel paix? Kimia nini yo kozala nango na ntango yo zali ko sambela bato na mokili, yo zali ko sala ba culte de personnalité, ozali ko sambela bikeko, kimia nini yo kozala nango? Tu dois rendre compte ya kodel kolakisana Nzambe nini yo zali ko sambela. Ezali eloko mo très très capital. Yango wana Allah subhanahu wa ta'ala lobi vraiment ibn Adam azali ko traiter ngai moto na azali ko traiter ngai lokuta alors que nga nazali Nzambe ya lokuta te. Le fait ya koloba keno nazali incapable ya ko ressusciter mutu na sima ya liwa na ye. Et problème ya mibale ezali ekela mwonga na kela mwana ya Adam, descendant ya Adam azali ko finga nga mafinga nini oto finga Nzambe ko finga Nzambe. Allah subhanahu wa ta'ala yemsira biso alobi fa qawluhu ittakhadha Allahu walada, que Nzambe asattribue à mwana eza très grave, ezali mafinga minene pa ina nkolo Nzambe. Tokoki kolobaka jamais que non toza bana ya Nzambe. Nzambe atikala kozala na bana te, Nzambe abota te. Ekobanda ndenge ni azala na mwana, okomona mutu azotambola alobi nga mwana Nzambe, abota yo na nani? Nzambe abotaka te, akelaka. Parmi ba attribué à Allah azali le créateur, al-khaliq, c'est lui le créateur. Azali sakiyo, azali papa na yo te, pe azali tata na yo aboti yo te. Ekobanda ndenge nini obanda kobeta tolo ke yo zali mwana ya Nzambe. Tala na katikati na buku na Nzambe Al-Qur'an al-Karim na chapitre ya Maryam na chapitre mususu ya ba prophète, Allah subhanahu wa ta'ala zali koloba ittakhadha ar-rahmanu wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati ay yatafattarna. Allah subhanahu wa ta'ala lobi batona mukili bakomi kotiela Nzambe kosaila Nzambe ko attribuer Nzambe ke azali na mwana. Likambo wana bozali koloba yango ezali blasphème na miso ya Allah.
likambo ezali bozali koloba wana ezali koningisa trone ya nzambe ezali koningisa mapata sambo na likolo pe ezali koningisa mabele anda'u lirrahmani walada le fait ya bino bozali koloba ke nzambe azali na mwana wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Il n'appartient pas à Allah qu'on s'attribue mwana. Et ça est impossible. Alors, c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a lobi ezali blasphème. Oyo sengeli biso na yoto tika. Nzamba ko yiko za na mwana te. C'est ainsi que Allah a se présenté a se présenté encore. Alobi wa anal ahadu ngana zali l'unique as-samadu ngai nazali oyo ba to nyoso na mokili bazalaka na posa nanga menga nazalaka na posa ya moto te lam alit na tikala kobota te walam ulat pe na tikali kobota mate walam yakul li kufuwan ahad pe ezali na eloko moko te ekokani nanga pe ezali na moto moko te akokani nanga otala moto bolobi o aza lokola nzambe eza azati to otala eloko bolobi o ezali lokola nzambe osali ekeko na yo na sima ya kosala ekeko lobi oyo nde eza nzambe ezali impossible otikala komona nzambe te foto ya nzambe etikala kozala te ekobanda ndenge nini yo moko osali eloko na yo na sima na yango ozwi mabele osali ekeko to ozwi nzete otaye yango na sima ya kotaye yo wana oti yango okomi kongumba melango lobi ozosambela nzambe eloko wana nzambe asepelaka na yango jamais. Tolobaki la fois passée que nzambe azalaka jaloux. Jalousie à Allah subhanahu wa ta'ala ezalaka plus na batu o bazali ko associer na eloko mususu na bikela munayi ezengeli bisoto koya kana ishraku billah, ça veut dire ko associer nzambe na eloko mususu ko koya na associationnisme na polythéisme ezali eloko oyo ezali parmi les plus grands péchés oyo nzambe azali ko pekisa biso tokoki kozala jamais parmi batu oyo bazali kokweyaka na makambo ya lolenge wana ezali eloko moko ya mabe oyo esengeli na biso to éviter yango ezali malamu te na bato soki otuni bango mpona ni bozosala ndenge wana okoyoka bakoloba tanso tokutai bakoko na biso bazali kosambela bato bakoko na biso bayebisa biso nzambe kombo na ye azali boye azali moto boye bazali kolanda bokoko bakoutume na batradition nzambe ya bakoko nzambe otokutali papa na biso na islam bayebisi na biso Allah ayebisi na biso alobi tozala ba imitateur te tokoki jamais kozala ba imitateur esengeli biso tozala musika na koimite bato na katikati na mokili parce que soki tozali koimite na tango wana tokozala parmi bato oyo tokokweyisama na makambo oyo ekozosepelisa nzambe te yango wana Allah subhanahu wa ta'ala ayebisi na biso alobi nini na 7e chapitre ya 5 Coran na verset 172 Allah subhanahu wa ta'ala ayebisi na biso alobi وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما يفعل المبطلون. Allah subhanahu wa ta'ala lobi tango nzambe akelaki Adam atiraki na bare ya Adam descendance na ye mobimba tina mukolo ya kiyama atie bango na place moko ya polele na sima nango a faire témoigner bango alastu bi rabbikum, n'est-ce pas ngai ne nazali le vrai seul Seigneur
oyo na mérité kozala adoré? N'est-ce pas ngai nde na mérité adoration? Qalu bala, biso nyonso tu tondimaka mokolo wana tolobaki ya solo yondo zali le seul vrai seigneur oyo mérité adoration. Ba angelou balobi biso pe to témoigner parce que mokolo ya suka bokoya koloba lisusu que ya solo mokolo ya suka bokoya ko déclarer bolobi tobosanaki témoignage oyo engagement oyo tozwi alliance oyo to signé pacte na Allah tokobosana alliance tobosani alliance wana tobosanaki yango na eloko ebosani saki biso inama ashraka abauna min qabl parce que tokutaki bakoko na biso ba papa na biso bango bakoisa makana katikati na ishraku billah na kosambela banzambe ya bakoko kosambela banzambe ya bato na mokili na kosambela bikeko wa kunna dhurriyata min ba'dihim biso pe toyaki kozala batu oyo ba descendant na bango tango toye kozala ba descendant na bango tozalaki na eloko ya kosala te tolandaki kaka makambo bazali kosala nzambe ko punir biso te na makambo oyo bakoko na biso basalaki yango. Alors eloko wana ezali eloko moko très très capital ndeko nanga esenge na biso tozala ba imitateur te na makambo etali bonzambe na makambo ezali kotala ko adorer Allah subhanahu wa ta'ala parce que soki tozali lolenge wana na mukolo ya suka tokozéchapper te tango nzambe akotia biso na liboso na ye yauma yaqumu nnasu li rabbil alamin tango oko telema liboso ya nkolo na yo okozala na mutu moko te avocat akoki kozala te ndenge prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah laysa bainahu wa bainahu turjuman mutu moko te na katikati na bino ako échapper na jugement ya nzambe na tango ako telema liboso ya nzambe okozala na avocat te okotala na droite na yo mutu moko akozala te ka misala na yo zali kosala otali ya gauche okomona mutu te akosalisa yo kaka misala oyo ozalaki kosala. Alors to se préparer en conséquence to yeba nzambe nini oyo esengeli tosambela po ete ezala trop tard te na mukolo oyo wana tobanda ko regretter yango wana makambo oyo tozalaki nango mpona mukolo ya lelo tosengi na Allah subhanahu wa ta'ala atia biso parmi bato soki bayoki liloba baladi yango pe nzambe atouché motema ya molandi nyonso to azali kolanda émission na biso ya risala message oyo ya unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala etouché motema na ye po ete akoka kota na katikati na eyamba ya oyo etelemi na pilier ya bunene ya koyeba kosambela nzambe moko to monothéisme pur. wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kimi nzambe zala na mabota na bino ndenge bozali kolanda biso. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwa Allahu ahad. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique. Allahu as-Samad. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens